jamais na ya lokola maman mukolo lokola Teresia azola te la batu kola olala tali puta tendresse ko boaka mipende azosala misula osala émission na climatiser mabele nyonso libanda ozo comprendre que bango nde baza ba vrai égyptien yango passé Moïse mbi ayembela bango na ngambo Égypto molili ebotala Teresia sexy na ngambo Israël Paul bimi ebotala Belvina robe esika Yesu anza banaka botala ndeto fai na plateau libumuni bandezate Pole nangai bravo pasteur Moïse Mbi nzamba pambola yo azala ngamba belle vie yango monika ka famille bota waou na waou tala ba vie auto beta na skini voilà on comparer skini na film silani film ni na sila vraiment aussi la ko beta ba nombre de vie au belle vazana est-ce que ça coûte non d'abord ne loko na marché Ronel yo kateli sara téléphone bo sanke sara za ya nango kateli téléphone imbécile na yo tout fina yo davina fia partout tala ba Ronel mama bino etula posa nzoto na âge na mukola zo tata mo ba kote Mario Ronel to ala ba video ya davina so za posa to publier le kina yo te donc ke ba kena malembe ke sa Steffi gangela Steffi yesa Steffi ezala mbala suka marina na mosko akoko ya ko luka biso te ana kata ndako ezala mbala suka po sino te to ko publier le kina yo davina imbécile ayo ki déjà kuna ba Steffi ici Suzanne ti ata to lingo bali moko esale lote ya ko yo ba do gangela nga te Maria yo mobali on alingi Ronel yango azaka mo pandi awa te batali no bo wena na Ronel te no sko mo mutondinga sana ti azana mobali po non Exacte ozomona madame Belvie akoko sala ngote madame Belvie ko yo ka sonité ba publier soit ba publier ngai boy et puis madame ba moninga na délégation madame Belvie OK place mo ya bato ebele ba moninga pe na kati ya délégation wana na ndimité soki ba tonton prince ba permettre na za peme na bango na ndimité ba pamela matondo ba samiga amba ba jema ibele ba permettre ngai na za peme na bango bien kaza ngolingo yebisa bandi ko balanzi na ngalo ba papa ya comportement asila Asundi Michoute. Otepe Michou na délégation bateau basimi fleur ba okete la maman boli. Si là, bateau la rétroviseur a vina o yaya. Peut-être un moussou. État spirituel ça va. État nini? Je salue également les personnes responsables. Avec ta soeur. Félix Tambola. Attention. Nous invitons la grande famille. Pardon. Nous invitons la grande famille de la défaite, les frères et sœurs de Maman Bolingo. Les frères en baptême. Maître. État spirituel. Au comité n'avait état spirituel bien. Ya.
pour moto déjà ça mal répété to te supposons to tchaka ndeti nani to ko tchaka ndeti nani to ko tchaka ndeti mutu ko nani to tchaka mutu ka Claudia Sassou pour sa première dame te voilà osomona na ba respect na ye wana siko nga naza lokola pire petit à Claudia Sassou dans temps bata ba mona Claudia Sassou ba mona nga voilà osomona siko ba moni ngai na partout mo quelque part et pas moni nga délégation Claudia Sassou et Simba te lekata osomona bravo beaucoup merci na ba tonton na biso ba sale musala ki toko na Brazzaville voilà ba bi vraiment merci na tonton Mondir ba merci na tonton Tadingala pa merci na Yam Siambe et merci na famille Libota Mobimba vraiment musala ki toko madame Belleville na pano na Brazzaville o e pesa meli mutunia surtout en tout cas respect la famille Libota, voilà. Okay. Famille Libota international, totelema, tombola bendele, famille Libota, kola la te, toye bisabango, Belleville kandi la patrona, nyosa ye misuni, ba film misuni, akomara kitoko, femme entelo, voilà ndenge Miss Lolo alobi ke Belleville molambi kwanga oui Miss Lolo Belleville molambi kwanga na kwanga matisa Belleville États-Unis kaka na kwanga wana mema Belleville France kaka na kwanga na lelo esala personnalité Belleville ba première ministre ba yamba ye kaka na kwanga na lelo esala première dame na biso Olive Lembe ayamba ye kaka na kwanga na lelo maman Denise azala quelque chose ça na Belleville kaka na kwanga na batie Belleville na pano na Brazzaville kaka na kuanga wana Belleville afuta sila mbongo kaka na kuanga wana Miss Lolo yo senga Belleville merci pa kundela ondeko lilo en tout cas la police yo finga Belleville molambi kwanga za sola kwanga mais oui aza mwasa makasi mama bota fainéante ta mama bota était pas le kananjela partout azana maboko azana mbongo na maboko na ye ayebi ko nika kwanga yo moni Belleville akufa nzate lo soka bati ke critique ayebi ko lamba kwanga kwanga yango ilia makala ndaka bakonzi sila za fufu mo pe ndaka bakonza lekaka te po bakoyi ko lia na mapo makemba balie pe kwanga ozo moyo moni Belleville za fufu yaya azoteka mapa na nguba yaya nani yaya Belleville ateka mapa na nguba ye moko na maya kwanga nano etika isolo na nzoto sola bimpuka longola te nde awako te sila te bon mona nzoto nde za makasi te forme oui alamba kwanga kasi ko nyema bimpuka te ozo pompe ale pompe kwanga pompe tangu sko azo pompe kwanga azo pompe e comme senso de lo kwa Robocop sko tangu yozo est-ce que talaki émission ya Miss Lolo ba dire na ye concernant que madame Belleville ce qui a kabi mokili mobimba il faut ebondire lingala wana elobomaka mingi na ngambu ya babakuka ba isenga keso wana moto na baye abi ce madame Belleville akabi abelelaka Miss Lolo ye moko ya avant date ye moko ya Belleville la patrona ndeko nanga mwasi eloko wana opesaki na zwaki en tout cas est-ce que Belleville mutu atindaki sila voilà atindaki Miss Lolo rappelé voilà sila ye mwana moke ya lotetene Belleville apesanga ba 5000 $ na kesa filme en tout cas Teresa ya masha mumenu nana tinda bango nani atinda bango ke tendance azaka na garantie ndako te bapesa ye ibuta benga Belleville mama chérie bijou la kana benga la patronne président de la république la république na biso ya famille Libota mutu nyonso to kolukela Belleville makamwa na zana pona tirer mutazo akala kota na ndaka nganga te nzimba pambolaka bateka banguba bamata baza bateka makala bazwa vie baza bateka fufu doit vie baza il suffit kaka on mettre nzambe le devant mambo ozo sala pour réussir non teka quoi lobby ils ont nzambe on ne sait jamais on a un moyo au comprenant à chaque
na discussion ngana yo to suka kaka bato bateka kwa ngabazwa bato basala boy bazwa o comprendre ngai te na yaka na hoteka na yaka osambisa ngata na osambiso te na ya pina posa venir na ngape bonga na osambisa na osambisa yo est-ce que yo ta venir no ebonga ndeni maintenant ko bonga peka na sima tantu ke so solo lina yende si akozo to wena zona kena ye kolinga ko bonga kaka ko linga bon te tika nzambe ayebe sikani na obonga c'est la yo na vie elike na moto akokufa bateke elike na mutu te bibebe elike na nzete kokweya elike na mutu akokufa mutu pa koboya pe kosunga ye mabele ne po batinda beni pala ba $50 ka ya pamba oyo ya pamba kaka oyo enyongisa Miss Lolo akoma otinda ya mobala beni pala ba na États-Unis ba photo mabele ya mabele na ye ozomona Miss Lolo so bakanga na parquet pa tendresse so akangisa na parquet kilo koso na ye ah bon ozomona siko yoko ya na TV se mesurer na Belleville Miss Lolo yo na valeur à Belleville si la coûte na valeur à Belleville te si la coûte na capacité à Belleville oyo bengo combien si la zana ngo ya dette morale ya Belleville fa futa on a si la futa te vraiment si la top visa ba signer ça un contrat on le kana chaîne mususu te on a chaîne mususu yoko iko lekate kaka na to vision ba asigner pe contrat ya $100 en tout cas $100 ka ya $100 kaka oyo oko tourner la chaîne mususu te mais grâce à madame Belleville lobi na bi non ma sœur oko kata carrière no boy voilà oko sil sa carrière no boy il faut nous casser contrat wana oko lo so ko jouer pa nga na pe ata $50 o jouer ku lo zuma $10 so kangisi mbongo lo mona to ko za la somme ko bien voilà to soit ça la chaîne no moko boye lelo okozaba mbongo nya to ba pesa yo lelo si la sala n'est pas Belleville azo ko bénéficier ni n'est pas si là yo Miss Lolo yo za bana mabata ti yo oyo Belleville na vie na ye ataza na mwana ta ko bota bana santé lo ka bino ne bota ta mama na ngai bino bana malonga bino bapesi yo bana nzambe ba yoki mazwi seti bana pesi yo wana seti bana nzambe azwi bana seti apesi yo mozoko kolesa bana te bana mosusu baola na pont ya nini na babenga na baso de moto oyo ya ntango bana mosusu baolala wana yo moko omoni moye te nzala eleki likolo ya turbo okende bima na mobala mwana oyo ya receveur tika koloba sikoyo yo koya kose mesure na Belleville Miss Lolo na chevi na yo aza DG na compagnie nini naliabe aza matricule na l'état aza na matricule na ye aza na matricule na l'état na compagnie nini na direction nini oza matricule po lelo matricule ekoma nini babenga ngo nini ekoma scanner siko Miss Lolo aza na nini oyo ovanda se mesurer na Belleville Miss Lolo si la kuta na cheville à Belleville te ebongo yo Miss Lolo yo moko munoko solo so alipeka okelo baka yo za na dimension Belleville vraiment nyongono nino Belleville ko za nango so tendance à kangiso na parka 40 kilo kosono ozomona kilo koso na yo Miss Lolo akufela ndeko akufela leki o Belleville pesa $300 beteli soldat tout le beke tout moi mbongo wana zwaka wana ya bakangai na parquet kala Belleville na nini o na tournage tala tendance association de malfaiteurs azana mobile ne mo basala na parquet junior bakoma olia batu bambongo ka bongo so batuna ta parquet bakangi parquet ale junior wana ya lokwa so 5 infraction bamono na nzela ale bakangi yo basala lokwa kokocho na parquet so qui posa faible lengo be $600 ofuti bango bake bakaboli ozomona nde basala Miss Lolo bakanga Miss Lolo en soi bo bakokanga te parce que bureau mo esala ta na wana 19h déjà besoin na bakanga su ozomona 19h déjà bakanga na parquet mais Belleville kata tournage na ma campagne il peut y a kaka pona Miss Lolo bakangi na parquet a foutele amende $200
azui tendresse moyibi chege azui sur $200 apesi tendresse likolo nga azui contribution $300 ya matanga Miss Lolo apesi Miss Lolo nga Miss Lolo apesanga $20 oh apesa diamant kalanga $10 ah bon mbongo etikala yango ayaka nango na bandale apa kenzo ayaka nango api aya nango na bandale apa kenzo Miss Lolo ameli tena asomba bamasanga bato bamela yo lelo za moto kofinga Belleville oyo parcours à Belleville atika koleka banzela na bino boleka ta Miss Lolo oh yaya il faut to se méfier na makambo mususu osomona nga soki nalobi sila makolo soso parce que bijou la reine mutayela biswango en somme na kokota na vie privée sila te kenalo basila za lesibien na koya nango na TVT nga na koya nango na TVT kenalo basila ndenga za bongo atobola ina na koya nango na TVT na koya nango na TVT na lobaka sila ndenga za bongo akocha misa papa soirée na koya nango na TVT parce que simba te ozomona wana famille tika ozomona donc na koya ko toucher personnalité na koya ma passer na peso mbote na koya nango na TVT na ko toucher personnalité te ke sila ndenga za bongo azalaki tikati bina nanga na respect na yaki kobina tikanga na sepela elume tikanga na sepela ozomona ntango yo aza na banzela na Belleville aza te ozomona ntango bango bazobina kuna ekitoko na nzoto nga Belleville aza na klasi mama memanga basambelelanga ta Miss Lolo akende odiembela pozi nani président boziana yo kanisa yo oremplace Betty Bisi to yo kanisa o remplace nani Oscola nika Miss Lolo oyo yo Miss Lolo sila ma Belleville nga za bonga za muninga sila te Belleville makamba salela sila yo Miss Lolo te okufoti ko sala ngote très marié avec filtre na habité sota qui émission pelengo ya le ba ye naturel te parce que o tie filtre mais cancer e beti kaka bon un problème sérieux o tie filtre mais cancer e beti yo kaka il y aura une autre première, na naturel, mais ba rouge ezaka kaka. Te yaka naturel sans filtre. Oh yo est naturel parce que tu filtre. Voilà. Ozomona, azu filtre ba filtre to sala na TikTok wana. Yango ya zo atie. Wana snapte. Oh ya snapte. Oh ya snapte. Eza ba nini ba effet ya TikTok. OK. Oh, tendresse. Yaka vraiment naturellement botomo na majugu caoutchouc na ndenge kemba. Nini? Majugu caoutchouc. Oh, tomo na majugu caoutchouc no tomo na makanse na ndenge te. Po cancer ane ebimi rouge makanse. Mo ne fait wana za rouge. E beti yango kana mabundi ngela talambanga ne sali moustache. Miss Lolo sokole longi. Bo osomona mi tala foto Miss Lolo. Abi on sokole longi. Ako sokole longi te. Ako sokole longi te pour na $200 ya zade. Sans maquillage, sans crayon, sans mini. Botale naza. Le monina. Le moninga. Marie-Jeanne. Yako sokole longi. Openzanga. Sans crayon, sans mini. Yango. Oh, et bien ça, la produit. Et puis gratuit, hein. Il y a un foot en bon, on a un bon côté. On a un monde à rouge. Donc voilà. Tout ça, Marie-Jeanne, moi je suis là. Hein. Ah, je le fais. Hein. Ah, oui, je suis là. J'ai des rouges ici, là. Ça. Nalemina ko bomba mao. Baba kouke. Ako sokole longi te Miss Lolo simba mbongo ye. Soka simba mbongo yo shola le poani. Soka simba mbongo. Bazo zwa bango likwa ba $30 papa et pas Yoshua. Ba bokeli ya gola mbasu poani. Nicolas ya Yoshua wana. Ah bon? Ya gola sila malanga na saka muninga no te ya gola. Ozomona. Sila mana kombo na ngana saka muninga na yo te ngana ofanda boito na calculo ya gola. Moi je pèse, toi tu ne pèses pas. Pour perika kitoro bopo ya nango ya gola ezo autant. Et la ma bien bopo ya nango ezo autant. Sapata gusi opo la tango ezo autant. Ozomona nga siko na buwa kamaka ya gola osa na émission robe ndeye muta kufeli mobali basoko li ete siko oyo tanga kombo na nga na émission na salité
Bellevue a fufuta. Oh, Bellevue manenga zaka ndongo lobby. Bellevue pa masangute a semoule. En plus semoule a pembe kota kana ndaka bakonzi. Yo finga Bellevue na moi Bellevue a soni loko abino. En tout cas. Bellevue na kolamba kuanga aza mwasi oyo asali honneur. Aza mwasi lolo alongoli sila, asili sila na kosenga. Asali sila miyeba ke ngana asila na bekam. Yo Miss Lolo. En tout cas, bien kazange Monsieur Suki ah. Ko bandela kutu susu te. O ba ka Bellevue mwasa kwanga oui. Bellevue za mwasa kwanga. Ye mo tala kutu na pièce tete zo le kabi mama. Na oteka kwanga. Kaka na kwanga oyo. Ndenza makopambola. Kaka na kwanga ndenza matomboli. Yaya kaka shifo wana oyo nzamba lokoti asaleli ya ngongolu elongoli sonya famille na accompli pona vie ya bela nde champion abunda bitumba na vie yo sila na parcours à vie yo sila na parcours à vie mais vie na parcours à vie kwa teka kwanga. Messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre humble présentatrice chanceuse Siana Monasuka Basongi, autrement dit IGF. Voilà, mesdames et messieurs, les lots, toye les sous-sous, en tout cas, toye les sous-sous, na Monasuka, il y a famille Libota officiel au tozo vanda tozo sala analyse en tout cas tozo vanda vraiment tozo sala analyse sur l'actualité avec mon invité d'aujourd'hui Bianca Zanga Monasuka ya famille Libota esika obozali en tout cas famille Libota etondisa mina sai et pa ya ngambo et le binango ata papa kulutu ya famille Libota te na ka ya sata na Babylona esika obaza balobi alingi ya banda en tout cas Bianca Zanga pena tolingi to banda analyse na biso ya musuni analyse na biso ya kitoko makasi. Avant tout d'abord na PCI maluba na kuluba merci beaucoup na mon ami chérie Paula Disupa en tout cas bazara et komaki bagusi et komaki ba griffe nyonso yo tindela kinga en tout cas et komaki na yambi yango na limemia nyonso alobaka eloko amukie yango ekotaka na lisu atako bato mususu bako wangana na bango bambongo bapesa bango ya ebele okutu mutu apesa bango abeta ta lisolo te bango moko na mampala baya ko dévoiler biso ba secret lelo oyo bakomi kobimisa moto yangani mama yangani tabita yangani ya ba comédien bakomi kobimisa mabe. Voilà, en tout cas tozo vanda tozo sala analyse. Merci beaucoup na bino so bozola na biso de part et d'autre base à Londres, base à États-Unis, ti ba côté kuna au fin fond du monde. En tout cas famille Libote zalaka kaka. Merci na bino botia mingi ba commentaire nga na lingara commentaire soko ye na commentaire ya mafinga to ko capturer to ko ya ko lakisa yo yango na émission oyo ekoya so ipo na ba encouragement en tout cas to ko zala wana pona kopesa yo vraiment balongonya na émission na biso oyo ekolanda. Merci beaucoup na maman Francine Matondo depuis États-Unis ou mela na yo maman Evelyne Duchesse Tunani en tout cas solo là vraiment ezo ça kitoko makasi na lobby boy c'est-à-dire donc solo là vraiment. Voilà, Evelyne Duchesse Tunani maman sociale ou mela na yo maman ba lobby le ça c'est là en famille ata na lobby boy yango te nde ekokabola ngai na yo émission na biso en tout cas bandi ko balandi e bandi awa. Bianca Zanga, bonjour. Oui, bonjour notre IGF, bonjour Songi à famille Libota voilà. Et bonjour Chossi Siana, donc mamie vraiment merci Nzambalola Abatelao parce que osa cher, osa vraiment trop cher en tout cas Nzambasala Ongolu a plus ma capacité. OK Ina.
Merci beaucoup. Parce que dans le monde oyebisanga tete nazonga ta oyebisanga tete nazonga ta na université na biso bayaya na bayelanga balobi ke bayebanga Yaya, même aussi à ta kuna. Na se retrouver babona raté. Même aussi à ta kuna. Babina zonga na ILK. Yaya, ils ont problème té. Ozama université franco-américaine na IFA. Ils ont problème té. Ozama yele ko le kabango. Merci beaucoup. Ozomona. Très bien. Ceux qui moutaza dans la plateau vraiment se sentir très à l'aise alors. Merci en tout cas, nous avons pas ma capacité à chacha. En tout cas, merci beaucoup Naemoko Poutine de le critiquer Belinda Kandi. Très bien. Maman Rotara Goshi, VIP international, la reine mère Maman Mokondi. YouTube studio na bango. Côté bakenda kotable. Kota la tableau de bord. Ba revenir. Et quand tu combien, faut finga Belleville sous. Au tableau de bord et ton. Neni bobo là-bas na bina miki. Mais faut finga Belleville. Neni boko taba na ba boutique té. Il faut finga de bon matisa li sous ton parce que bo lo bana se bo ganga. Très bien. Bo ganga te bo ana se. Merci beaucoup na Sylvine Jolie. Voilà. Et merci na maman José Lucedi sous maman Claudine Bokatola. La maman chérie, merci beaucoup na maman Gina Mabiala, maman Francine Matondo. Voilà. Merci beaucoup na la grande H maman Sakina, mamita Dina de Belgique. Merci beaucoup na maman Ningo ya Mputu, maman Niba Super, maman Ewin. Merci à toi Nanou Lungengo, merci à Pierrette, merci à Renate Kitenge. Merci à toi Mireille Madimba, Mireille Makaya Motema papa, Jérémy. Un grand merci à papa Jean-Claude Ataliana et merci à papa Kuluto Wapi Asimbi Bilili chacha ba question yo et puis biano yangai. Merci beaucoup na batunya so bozota la biso en tout cas bokende bobe taper tour chez IGF Ba News ya bokomo na vraiment Ba News eza ya kitoko makasi côté kuna na ngambo ya IGF Ba News na pesi merci beaucoup na maman Gina Mabiala oya zaki bongo abonné numéro 2. En tout cas maman Gina Bolango leki. Ba pesi nga chaîne lelo abonné liboso ya mibale maman Gina Mabiala. Zambe vraiment apambola yo amona ramona soki bozabwe ba 15 personnes en tout cas t'es noté 15 t'es pas bazara déjà ébélé déjà ba 300 personnes en tout cas et ça vraiment kitoko makasi lisusu na kati ya famille Bota biaka zanga film na biseza na Belleville TV. En tout cas film na biso wana vraiment ngala zui leçon makasi na kati ya film wana et lelo na osenga kana bandeko na biso o baluka ko sala vengeance babi vengeance à solo to tikonga na maboko ya Nzambe parce que yenda za maître ya tape ya circonstance parce que yemo Nzambe alobi bino boza na makasi te ya kotelema ya kobunda na bato babundisa ka bino parce que biso to yebe ko tanda kwanganga te nde batendresse ba yebi ozomona biso to bima na ba quartier te nde batendresse ba bima biso to yebi ko sala bato mabete loka ba yagola ne ba bokela bato maladi lelo ye moloko le poli ozomona biso tobi ko sala batu mabete biso beaucoup plus totela ka Nzambe to tika ka vengeance à solo eza pona ye moko Nzambe biso toto so bataka bambaso ati ngana to so bataka bambaso na misape ya makolo basiro omoni kazanga yindaki ozomona mele biseka Nzambe papa yo moko kota bitumba wana lelo to ye komona nani yagola le poli ozomona biso vraiment toza na problème ya maladie te biso koto Nzambe alakisaka toujours grandeur no obeti eloko ezongeli yo moko. En tout cas merci beaucoup na base mobimba famille Libota vraiment et film na biso wana madame Belva pesi biso leçon monene yaya. Madame Belva Hotel sa biso ki bitumba na biso to pesa na maboko Nzambe. Mutu moka lelisi yo chacha buka mabolongo lelela Nzambe chacha Nzambe soko tie na première position na vie na yo otalisi makambo na yo. Ya soko zi solution te lo banzambo akufaka na croix de Golgotha alobaka tout est accompli yaya asiki Nzambe na sala kate Nzambo atambola na bana Israël tala Égyptien ndenge batendresse bazo zinda na mai non na Bible bébé susu te nazo talisa bato valeur madame Belleville avancé ozomona passer Moïse mbi ayimba na kate Égypte molili
ngambo ya Israël pour le bimi ozo comprendre que biso to na kati ya Israël tala na biso déjà ba vrai chéri boy jamais na ya lokola maman mukolo lokola Thérèse azola tela batu kola olala tali puta tendresse ko boaka mipende azosala misula osala émission na climatiser mabele nyonso libanda ozo comprendre que bango nde baza ba vrai égyptien yango passé à Moïse mbi ayembela bango na ngambo Égypto molili ebotala Thérèse sexy na ngambo Israël pour le bimi ebotala Belvie na robe esika Yesu anza banaka botala ndeto fai na plateau libumu libanda ezate pole na ngai bravo passé à Moïse mbi nzamba pambola yo azala ngamba Belvie yango moni kaka famille bota waou na waou tala ba vie auto beta na skini voilà on comparer skini na film silani film ni na sila vraiment aussi la ko beta ba nombre de vie au Belvazana est-ce que ça coûte non d'abord ne loko na marché exacté ozomona madame Belvie akoko sala ngote madame Belvie ko yoka sonité ba publier soit ba publier ngai boy et puis madame ba moninga na délégation madame Belvie OK place mo ya bato ebele ba moninga pe na kati ya délégation wana na indimité soki ba tonton prince ba ko permettre na za peme na bango na indimité ba pamela matondo ba samiga amba ba jema ibele ba permettre ngai na za peme na bango mais pas zango lingo yebisa bandeko balandi na ngalo ba papa ya comportement asila asungi michute otepe michu na délégation bato basimbi fleur ba okete la mama boli sila bata la rétroviseur avina o yaya peut-être un mususu état spirituel ça va état nini état spirituel au comité na état spirituel bien yaya pour muto déjà ça mal répété to te supposons to tiaka ndeti nani to kota ndeti nani tokoti ndesi mutu kwa nani tochaka mutu kwa Claudia Sassou pour sa première dame te voilà osomona na ba respect na ye wana siko ngana naza lokola puis petit à Claudia Sassou donc tant bata ba mona Claudia Sassou ba mona nga voilà osomona siko ba moni ngai na partout mo quelque part et pas moni na délégation Claudia Sassou et simba te lekate osomona bravo beaucoup merci na ba tonton na biso ba sale musala ki toko na Brazzaville voilà ba bi vraiment merci na tonton Mondir ba merci na tonton Tadingala pa merci na Yam Siambe et merci na famille Bota Mobimba vraiment musala ki toko madame Belvie na pano na Brazzaville o e pesa meli mutunya surtout en tout cas respect la famille Libota, voilà. Okay. En tout cas, merci Nayo, Darling Love, CPI, Balobi, continuez toujours na kukanga bango, côté kuna na hot bascule, en tout cas, kukanga meza kuna ya grave, et pas ya CPI, en tout cas, bambote Nayo, ebele sika oyozali. Yaka zanga na ebité, est-ce que t'as qui émission ya Miss Lolo? Ba dire naye, concernant que Madame Belvie, ce qui a kabi, mokili mobimba il faut ebondire lingala wana elobomaka mingi na ngambu ya babakuka ba isenga keso wana moto na baye abi ce madame Belvie akabi abelelaka Miss Lolo ye moka ya avant date ye moka ya Belvie Belvie la patrona ndeko nanga mwasi eloko wana opesaki na zwaki en tout cas est-ce que Belvie mutu atindaki sila voilà atindaki Miss Lolo rappelé voilà sila ye mwana moke ya lotetene Belvie apesanga ba 5000 dollars na kesa filme en tout cas Thérèse ya masha mumenu nana tinda bango nani atinda bango ke tendance azaka na garantie ndako te bapesa ye ibuta benga Belvie mama chérie bijou la kana benga la patronne président de la république la république na biso ya famille Libota mutu nyonso to kolukela Belvie makamwa na zana pona tirer Belvie mutatinda bango bisenga senga ozomona boke kosenga pa mutu moko bo aza na maîtrise apesi bino na gauche droite yebi nango te na bino moko boye nango na TV po abengo lisu na kuza apesa lisu kumisa ye yaya lokumu na boyo honneur nzambe moko talingaka lokumu tala président Fati tanga leka na tapis rouge obi guni na yo kaka en tout cas
ozomona mama Denise tanga oniata tapis rouge atalabi tapis ozaki ma ya olive lembe lelo nga Denise te na oniata ngo obelengi mama Denise ayokaka tanga niataka tapis rouge siko boni belle vie boni tango nga na ye kosala kija lelo nakumisa belle vie oyebi efengonia o belle vie ayoka nga mokutu mutu na okumisa na oyoka efengonia siko ye mutu na okumisa ayoka ndeni y a une différence ozomona Miss Lolo nga loko na koloba nazana d'abord na ba regret moko bo ba Miss Lolo ba batu oyo bango moso ko vanda so boy oyoki soni o Miss Lolo ye moko na bazana soni ala sans valeur ozomona oui otala Miss Lolo déjà kita plus ba abota na mobile ya mwana na ye Miss Lolo oui Miss Lolo likola ya tembo okite coupé Amila tembo ozomona oui Miss Lolo Amila tembo Miss Lolo ozomona atindela mobile ya Beni Pala ba photo mabele ne po batindela Beni Pala ba $50 ka ya pamba oyo ya pamba kaka oyo enyongisa Miss Lolo akoma otindela mobile ya Beni Pala ba États-Unis ba photo mabele ya mabele na ye ozomona Miss Lolo so bakangai na parquet pa tendresse so akangisa na parquet kilo koso na ye ozomona siko yoko ya na TV se mesurer na belle vie Miss Lolo yo na valeur à belle vie si la coûte a valeur à belle vie si la coûte a capacité à belle vie combien si la zone a dette morale ya belle vie fa futa on a aussi la futa te vraiment si la top visa ba signer ça un contrat on le kana chaîne mususu te on a chaîne mususu yoko iko lekate kaka na to viso ba asigner pe contrat ya $100 en tout cas $100 ka ya $100 kaka oyo on tourner la chaîne mususu te mais grâce à madame Belleville lobi na bi non ma sœur oko kata carrière no boy voilà oko sil sa carrière no boy il faut nous casser contrat wana oko lo so ko jouer pa nga na pe ata $50 o jouer ku lo zuma $10 so kangisi mbongo lo mona to ko za la somme ko bien voilà to soit ça la chaîne no moko boye lelo okoza ba mbongo nya to ba pesa yo lelo si la sala n'est pas belle vie azo ko bénéficier ni n'est pas si là yo Miss Lolo yo za bana mabata ti yo oyo belle vie na vie na ye ataza na mwana ta ko bota bana santé lo ka bino ne bota ta mama na ngaye bino bana malonga bino ba pesio mana nzamba ba ki mazu seti bana pesio wana seti bana nzamba zu bana seta pesio mozoko kolesa bana te bana msuba ola na pont ya nini na ba benga na ba so de moto ya tsango bana msuba ola la wana yo moko moni moete nzalele ki likola turbo oke de bimana mobala mwana ya receveur tika koloba siko yo ko se mesurer na belle vie Miss Lolo na cheville na yo aza DG na compagnie nini na aza matricule na l'état aza na matricule na l'état na compagnie nini na direction nini oza matriculé pour lelo matriculé comme nini babenga ngo nini et comme scanner parce Miss Lolo aza na nini oyo vando se mesurer na belle vie Miss Lolo si la coûte la cheville à belle vie te et bon yo Miss Lolo yo moko munoko solo so alipeka OK lo baka yo za na dimanche belle vie vraiment nyongono nino belle va koza nango c'est tendance à kangiso na parka karam kilo kosono ozomona kilo koso na yo Miss Lolo akufela ndeko akufela leke belle va pesa $300 beteli soldat ozomona beke tout moi mbongo wana zwaka wana ya bakangai na parka karam belle vie na nini o na tournage tala tendance association de malfaiteurs azana mobile ne mobile ça na parquet junior ba comment olia batu bambongo ka bon se batu na ta parquet ba kangi parquet ale junior wana ya lokwa so 5 infraction ba mono na nzela ale ba kangi yo ba sa lokwa coach na parquet ce qui est pour ça faible lengo be $600 au futi ba ba ke ba kaboli ozomona nde basala Miss Lolo bakanga Miss Lolo en soi ba ko kangite parce que bureau mo esala ata na exactement 19h déjà na bakanga su ozomona 19h déjà bakanga na parquet mais belle va kata tournage na ma campagne il peut y a kaka pona Miss Lolo bakangi na parquet a foutela amende $200
azui tendresse moyibi shege azui sur $200 apesi tendresse likolo nga azui contribution $300 ya matanga misu lolo apesi misu lolo nga misu lolo apesanga $20 apesa diama kalanga $10 mbongo etikala yango ayaka nango na bandande apa kenzo ayaka nango na bandande apa kenzo misu lolo ameli te asomba bamasanga bato bamela yo lelo oza moto kofinga Belleville oyo parcours à Belleville atika koleka banzela na bino boleka ta misu lolo yaya il faut to se méfier na makambo mususu osomona nga soki nalobi sila makolo soso parce que bijou la reine mutayela biswango en somme na kokota na vie privée sila te kenalo basila aza lesibien na koya nango na TVT nga na koya nango na TVT kenalo basila ndenge aza bongo atobola ina na koya nango na TVT na koya nango na TVT na lobaka sila ndenge aza bongo akocha misa papa soirée na koya nango na TVT parce que simba te ozomona wana famille tika ozomona donc na koya ko toucher personnalité na koya ma passer na peso mbote na koya nango na TVT na ko toucher personnalité te ke sila ndenge aza bongo azalaki tikati bina nanga na respect nayaki kobina tikanga na sepela elume tikanga na sepela ozomona ntango ye aza na banzela na Belleville aza te ozomona ntango bango bazobina kuna ekitoko na nzoto nga Belleville aza na klasi mama memanga basambelelanga ta misolo akende odiembela pozi nani président boziana yo kanisa yo oremplace Betty Bisi to yo kanisa o remplace nani Oscola nika misilolo oyo yo misu lolo sila ma Belleville nenga aza bongo aza moninga sila te Belleville makambo asalela sila yo misu lolo te okufa oti kosala yango te ozomona bamisu lolo yaya base eloko te ba sans valeur mais lelo oyo namonaki mpona kosukisa tokende biso déjà na suka on est vers la fin de notre tranche aujourd'hui. Tendance Dibinga, famille Libota, tout le monde qui banoko teka, noko bapesaki devoir à ce que les longues bortiers les $100, $200, voilà. Tout le monde y est aïe, fallait sans filtre mais aïe avec filtre. On a évité ce taquet mission. Il y a le bain, il y a naturel parce que au tiers filtre mais cancer et bêti kaka. Bon, on a un problème sérieux. Au tiers filtre mais cancer et bêti yo kaka. Il y aura un autre épisode premier. Na naturel mais ba rouge et ça kaka. Te il y a qu'un naturel sans filtre. Il y a naturel parce que tu filtre. Voilà. Ozomona, avec filtre ba filtre to sala na TikTok wana. Yango ya zo atie. Wana snap te. Oh ya snap te. Oh ya snap te. Eza ba nini ba effet ya TikTok. OK. Oh, tendresse. Yaka vraiment naturel maboto mona majugu caoutchouc na ndenge kemba. Nini? Majugu caoutchouc. Oh, to mona majugu caoutchouc no to mona makanse na ndenge te. Po cancer ana ebimi rouge makase. Mona effet wana ezaka rouge. Et beti yango kana mabundi ngela tala mbanga ene sali moustache. Misu la sokole longi. Oso mona mi tala la photo misu longi. Abi ya sokole longi. Ako sokole longi te. Ako sokole longi te pona $200 ya za DG. Ako sokole longi te misu la simba mbongo ye. Soka simba mbongo yo shola le poani. Soka simba mbongo. Bazo zwa bango likwa ba $30 pa et pas Yoshua. Babwakeli yagola mbasu poani. Nicolas ya Yoshua wana. Ah bon? Yagola sila malanga na saka muninga no te yagola. Ozomona sila mana kombo na ngana saka muninga na yo te ngana kovanda bote na calculo yagola. Moi je pèse, toi tu ne pèses pas. Po perika kitoro bopo ya nango yagola ezo autant. Et la ma bien bopo ya nango ezo autant. Sapata gusi opo la tango ezo autant. Ozomona nga siko na bua kamaka ya gola osa na émission robe onde muta kufeli mobali basoko liete siko oyo tanga kombo na nga na émission na salité nga mana ko vanda na tonga madame Belvina yo ya gola yo ta moso ya bien na to yemo ko tonga ka shina maboko makasa kabaka te so lelo sambwisa bangote na pepa 25 bidon kuna ya nini osombela nga chambre babeta nga kuna na niyo kama na sala intime niyo yo tonga sila nga mukomosi na yo tonga Belville pa bino
nga belva pimisa mbongo na pesa nga na futa na hôpital pour na mama na nga indi oh muta bongo na loba ngo chaque fois belva sa nyonso na sana ye ozomona madame belva aibisa nga kotanga ka kombo na ngai te ya na mona nzeli ko na se sangani o baloba elike pa moto kokufa mais mukolo na mona ki loko elike na ngeza belvi kotanga lobi na kochaka ngati ya na beta ma 4 jours na chaka belvi na miniature te chaîne elala na beta ba 200 vie ba 100 vie bona ba tangu na sengi ka mama pardon ngabi mama limisanga na ka mwana mwana ata bunga ka sala ka mabe ozomona ya nazongeli bordir te yo kana loba ozongeli bordir te yo kana loba na yo zana loba no pona bordir zana loba no sikelo mobo nga sina finga mama Nicole Bakata non et sina finga mama Marie-Hélène soki na yela ka Thérèse na Gabi parce que bango bakota na bosoto na biso na mincho madame Belva ko pesa nga suspension te pona yeli Thérèse en pesa nga suspension te parce que Thérèse Belva banda ko mona yaya a pesa valeur ya ba icône ozomona mais lelo Thérèse mo akota na buzoba wanga le opeza Caleb boni boni poza Caleb ba présenter bana basi a isoler Thérèse c'est vraiment ozomona poza Caleb abi je suis fier de mes enfants bango nazana bango on a que ça na bango spectacle na Belgique les États-Unis na France na Paris ozomona dikola mwana moko ya muke ya salita memi au Dubai yo ko vanda ofinga poeza Caleb muto asali yo pozala lelo sisi classe na autodidacte wana c'est grâce à président Caleb yo lelo za na capacité ya ofinga poeza Caleb en tout cas tala basa sosiko ya bongo soki na suspension pona ye o mona ngote ke e ko peser libosa madame Belvi soki nde na manquer papa ale na manquer Djino na manquer président na manqué président d'Acosta na manqué président Gesho ozomona na fingi comment na déplacer langage na bato misusu omona ngote ke wana za manque de respect ata madame Belvi akopesa nga aopanga suspension kutu te akobenga na nga mado ko suspension indéterminée ne revient plus jamais comment aux familles libota a permettre ngote parce que maman top azo pesa en plus na bela gesho nganga ocha en plus na bela Thérèse na bela apesa ni apesa eloko te bon ata ye mo kutu pas si la Thérèse a jalé lo munene maman mukolo kwa Thérèse aoganga asake pantalon musuni mutu lokola Thérèse aza mutu akoki kofuka apangusa sila makolo Thérèse osomona tala ba capacité na ye oyo Nicole Bakata na pesa ka exemple à chaque fois akosala ngote osomona bata bongo déjà bon madame Belva ko pesa nga suspension sous te pour na Thérèse parce que akota la jeune abiso soki nga na tendresse to lobani to ba jalelo ozomona soki tendance attaquer Belvi nga na kotake sila ndenge Miss Lolo alobi ke Belvi molambi kwanga oui Miss Lolo Belvi molambi kwanga na kwanga matisa Belvi États-Unis kaka na kwanga wana mema Belvi France kaka na kwanga na lelo esala personnalité Belvi ba première ministre ba yamba ye kaka na kwanga na lelo esala première dame na biso Olive Lembe ayamba ye kaka na kwanga na lelo maman Denise azala quelque chose au ça na Belvi kaka na kuanga na batie Belvi na pano na Brazzaville kaka na kuanga wana Belvi afuta sila mbongo kaka na kuanga wana Miss Lolo yo senga Belvi merci pa kundela ondeko Lilo en tout cas la police yo finga Belvi molambi kwanga za sola kwanga mais oui aza mwasa makasi mama bote fainéante ta mama bote était pas le kananjela partout azana maboko azana mbongo na maboko na ye ayebi ko nika kwanga yo moni Belvi akufa nzate lo soka beti ke critique ayebi ko lamba kwanga kwanga yango ilia makala ndaka bakonzi si la za fufu mo be ndaka bakonza lekaka te po bakoyi ko lia na mapo makemba balie pe kwanga ozo moyo moni Belvi za fufu Belvi fufu ta oh Belvi manenga za ka ndongo lobi Belvi pa masangu te a semoule en plus semoule a pembe ko taka ndaka bakonzi yo finga Belvi na moi Belvi a soni loko abino en tout cas Belvi na kolamba kwanga aza mwasi oyo asali honneur aza mwasi lelo alongoli sila asili sila na kosenga asali sila miyeba ke ngana asila na bekam yo Miss Lolo en tout cas bien kazange monsieur Suki ko bandela kutu susu te wala ka Belvi mwasa kwanga oui Belvi za mwasa kwanga ye mo tala kutu na pièce tête zo le kabi mama
naoteka kwanga kaka na kwanga oyo nde nzambe akopambola kaka na kwanga nde nzambe atomboli yaya kaka shifo wana oyo nzambe alokoti asaleli yango ngolu elongoli soni ya famille na conclure mpona vie ya bela nde champion abunda bitumba na vie yo sila na parcours a vie yo sila na parcours a vie mais vie aza na parcours a vie po ateka kwanga sila azokata kope na ville azokata kope aokende ville yango omoni na bana bato babonbon baokataka kope na ville bapartous oyo biso na famille libota bandeko balandi baretenir nini baretenir belva leki sila na valeur belva leki Theresia belva leki Gabriel belva leki zengi oyo zozo ya bijou la reine belva leki ye aleki mwasi ya mpoka misulolo na valeur belva leki bango nyonso na cher belva oza gunzambe na ngai belvi oza kitoko moko de jamais vie en tout cas misulolo soko yeli belvi na oyela sila. Merci beaucoup, Bambote Nayo. Bambote Nanga na pesi na dongo lesa nzamba versas. Merci à toi yo d'être lesa. Maman la Lesline. Merci na Niki lesa, ya Majos lesa, ya Richard lesa, ya Dodo lesa, Mifi lesa motema ya papi. Un grand merci à Irène Kialuta motema Richard. Et merci beaucoup à Nadine Kialuta. Merci beaucoup à Jocelyne Kialuta Karine Zanga. Merci à Patricia Branco Bibi Chumou Somba Ipupa décoration et Boni Bassango. Il y a le roi célèbre Christian Ngoma. Merci beaucoup à Yapichou du Foie na Mignon Noble, mauvais propre Tito da Costa, mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Bienvenue Dinamena. Mabi motema batu ya la mama, papa la batu na Chana et pourquoi pas na bave na ngani surtout kaka ona lingara bino pe bolingara ngai gloire to kebana ya yango gloire kale na dédication kale na ngai masa na ngai gloire to kebana. En tout cas, merci à vous, Chacha. En tout cas, merci parce que vous avez soutenu moi la souka. Merci beaucoup, Nayope Biankazanga. Merci beaucoup, Nabande Konyer. So, Botali émission, Nabiso, Bozuli Bakou, Yakuta, na émission, Nabiso, Nanzela, Yabaitando, Kianabino. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Yo, Lukara numéro, Nanga, Kende Beta, IGF Ba News. IGF Ba News. En tout cas, Okomo, Nabongo, Nazana, Mobimba numéro, Nanga. Eko Zala, vraiment, Wanape, Nazali sous na matière de famille Libota News. En tout cas, Nazawana, Naebisa Kabino, na ba chaîne ya famille Libota, beaucoup monara, parce qu'en forgeant, qu'on devient forgeron, bah, le bibi saute au travail à Cana Force, il y a fourmi, à Salarabongo et mon côté, c'est un faux baninga, faux batou, bazala, pour batindika, ba poussana. Pour Moussala et qui est vraiment liboso. Restez toujours branchés, serrez, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on dit au revoir.